Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso ya Sika. Bienvenue Balandina Biso ya Kala. Ya chaîne Abiso INSNM officiel. Tozo souhaitez binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez les bienvenus dans la chaîne Abiso INSNM officiel. Na système moko ya propre, je m'excuse. Matière sur matière mandekonanga awa ekoti. Awa ekoti bo matisa ba volume kaka nde na ebisa bino on toyaka pamba te pa na bino soki boyoki to kombo moni biso. Cela veut dire que ya koloba ezali bandeko na ngai yango matière ekoti. Bandeko na ngai yango ekoti awa dossier inosbi na Gez Mawete. Bandeko na nga yorobo swag aye ko expliquer biso complètement na ndenge ya nini ndenge ba origine ya inosbi na ba origine ya Gez Mawete nini esalike lelo Gez Mawete azala Gez Mawete nini esalike inosbi azala inosbi. Bandeko na nga na yo comprendre te yorobo asiliki makasi ya ne oyo eza nini lisusu ezo kota kote oyo yorobo ane oyo azungi na makasi ya media. Soki totali mwana nsima yorobo ya 2025 bandeko na ngai azalaki na media makasi te lokola oyo depuis bitumba wana elekaki na Côte d'Ivoire soi-disant lobaki groupe tout comme staff ya Fally Ipupa ebetaki ye akomi s'intéresser makasi na media na comprendre te eloko siko lelo ayeli biso ko expliquer biso correctement ba origine ya inosbi na ba origine ya Gez Mawete na kati ya musique nini esalike lelo Mawete azala Mawete inosbi azala inosbi. Bandeko na ngai na comprendre te. Comme je vous ai toujours dit, biso toyaka awa te kokosa, toyaka awa te komema ba information moko boye te, toyaka awa pe te pona kofinga bato, toyaka awa tosalaka ba analyse surtout na ndenge moko ya bien. Alors comme je vous ai toujours dit, to se renseignaka vraiment makasi, soki to se renseigner nde tomemi sikoyo epa na bino ba information. Yango bandeko na ngai na memi bino audio oyo ya yorobo swag. Comment est-ce qu'il a expliqué nini esali inosbi na nini esali Gez Mawete. Bandeko na ngai na otiela bino audio oyo et puis na osala mo analyse concernant la vie ya yorobo. Mais avant na tiela bino audio oyo boyoka très bien ndenge azo expliquer le que j'aimerais au moins qu'on rappeler balandi na biso ya sika. Comme je l'ai toujours dit, si c'est toute ta première fois tout comme Balanayo Aliboso ya kolanda chaîne Abiso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement bandeko na ngai et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai toujours dit malama ngonga notification ezala chaque fois que INSNM officiel akobando ba publier ba vidéo ya sika. Bon, ça l'a notifié na système moko ya propre alors sans plus tarder toyoka yorobo. Bandeko ngai aneo yorobo ya na makasi. Yorobo ya na kanda na comprendre toyoka et puis je vous reviens juste après pour une analyse. Toyoka yorobo. Gez Mawete, c'est grâce à la population congolaise. Oui. Grâce au jeu concours académique qui est l'aventure de Vodacom. Le nid n'était pas Vodacom là. Jusqu'aujourd'hui, il est encore dans son avenir. Inosbi, n'était pas au Vodacom, Inosbi était déjà une star. Peut-être vous ne connaissez pas Inosbi. Gez Mawete n'était pas concours, il n'allait peut-être pas. Mais Inosbi, il allait s'en sortir toujours. Inosbi, il allait s'en sortir parce que je vous signale que Maïcha Soul, c'est ça le groupe de Inosbi et ses frères. Ils cartonnaient déjà. Les grands frères là, ils cartonnaient déjà partout. Peut-être à Kinshasa, on ne le connaissait pas, mais tapez Maïcha Soul, vous allez voir. Ils cartonnaient déjà dans les régions de Grand Lac là-bas. Donc, pour te dire que c'est les petits frères
c'est lui qui voyait, non, bon, mes grands frères sont tellement déjà connus. Moi, je ne suis pas encore connu. Moi, je peux entrer dans cette genre d'aventure pour me faire connaître aussi. Comme je suis encore jeune, les gens vont me kiffer. Souvenez-vous que même nous-mêmes, quand on était dans l'armée, on était petits comme ça. Là. Les gens nous donnaient des cadeaux, beaucoup de cadeaux que des grands. Ah, donnez-nous cadeaux voilà, à manger, à boire, tout ça là, parce que c'est des enfants. Ouais. Voilà. Vous voyez un peu, c'est avec cet amour-là que le Congo, que le Kinshasa a partagé avec Inosbi. Mais n'était toujours pas ça. Inosbi, il allait toujours s'en sortir. Parce qu'il faut que je te dise que Inosbi, à part la musique, n'oubliez pas que Inosbi, par rapport aux fondations, par rapport à la Grande Lac, par rapport à tout ça là, tout ce qui se passe à l'est du pays, à l'époque, leur groupe était toujours sollicité dans les trucs caritatifs. Et puis ils rencontraient beaucoup de gens et de grandes personnalités du monde. Oui. Je vous ai toujours dit que, est-ce que vous connaissez un acteur qu'on appelle Ben Affleck? Ben Affleck, le mari de Jennifer Lopez. C'est lui qui a fait le film avec Superman, là, Batman. C'est Ben Affleck. Maintenant, je vous dis, est-ce que vous savez qu'il est déjà venu plusieurs fois au Congo. Il s'est arrêté à Goma. Il ne connaît pas Kinshasa. Donc, pour vous dire seulement que Ben Affleck, c'est le père adoptif de Inosbi. Vous voyez un peu, donc, déjà là où il est, hors musique. C'est grâce à la fondation. Oui, hors musique. Il est déjà adopté par ces gens-là, hors musique. Petite histoire. Inosbi devrait se rendre aux États-Unis à l'anniversaire de Jennifer Lopez. Il était coincé en Belgique. Ceux qui ont voulu manigancer, tu étais témoin, non? Parce qu'il avait mis live en direct. Ça n'a pas pris 5 minutes. Ce gouvernement belge, les mêmes gens qui ont voulu l'humilier là, ils l'ont embarqué dans une autre avion pour aller aux États-Unis. Ultimatum des États-Unis qui a appelé là-bas. Là. Ce n'est pas leur camarade. Le gouvernement américain a appelé le gouvernement belge. Nous, on a invité un artiste africain. Nous, on a tout dépensé. Et il a quitté chez lui, il n'y avait rien. Arrivant chez vous, il y a quelque chose. Vous prenez pour des cons. Voilà, bandeko nanga, j'espère très bien biso nyonso toyoki. Yorobo swag. Kande naibisa bando ebisa bino. Ani oyo Yorobo aye penza makasi na media na comprendre te. Epa yeli ata mutu moko te nga na bando kanisa ke lokola yaki abisaki biso. Ayebisaki biso ke ba agresaki ye epa ba staff afali pupa. Il fallait normalement yele makasi fali pupa. Afandika place moko te ayeli ba musicien nyonso. Lelo azana guest mawete na Inosbi. Apesi a ba détail nyonso kaka ndenge ezalaka. Oui, c'est vrai bandeko na ngai. Déjà pour na ngai biloko a lobby, c'est vrai, c'est 100% vrai. Inosbi azalaki déjà kobeta miziki, Inosbi babando yemba déjà na ba grand frère na ye avata akota na Vodacom the best of the best pour la première fois parce que ya kota qui a gagné et puis Gez Mawete yete akota ki. Mais malgré tout ça bandeko na ngai eloko ngai ememi ngai makasi eloko ngai kotisi nga na kati bandeko na ngai eza nini? Quand na bando ebisa bino ke biso toyaka kofinga bato te biso toyaka kosala ba analyse. Yorobo apasi avi na ye Yorobo apesi selon kaka ndenge ezalaki epesa mais biso pe faut tout analyse. Bandeko na ngai fo boyebaka ke mutu na mutu aza na étoile na ye. Mutu na mutu azalaka na étoile na ye donc soki Nzambe alingi apambola yo Nzambe afungolaka kaka porte. Nzambe akitaka na lola te akomi wana se asimio na loboko pe afungoli yo nzela te. Nzambe afungolaka porte. Nzambe afonctionnaka na bato. Raison pour laquelle balobaka ki il faut koyeba ko garder ba relation. Pona nini nalobi bongo ba Vodacom best of the best wana bandeko na ngai ezalaki nzela. Aujourd'hui toki oloba te ke soki Gez Mawete alikaki na Vodacom wana lelo toyebi Gez Mawete te bandeko na ngai mutu na mutu aza na étoile na ye. Soki trop wana efonctionnaki te mosusu elingaki rea Nzambe afonctionna bongo. Vodacom best of the best wana ezalaki ka nzela.
ezalaki kaka nzela bandeko na bandelo baki porte mosusu elingaki efongwama pour que Mawete toyeba ye kaka na miziki. C'est pas parce que Vodacom best of the best nde Mawete abelaki olingi nini. Donc soki Vodacom ezalaki te olingi nini elingaki ya te kiboko elingaki ya te bandeko na ngai. Zambasa apambola mutu na ndenge na ye biso nyonso biso tout toza bana na ye. Donc soki alingi apambola yo akoluka kaka moyen akofongola kaka porte ya apambola yo. Bandeko na ngai eza na bamosusu bakoloba te yo ozokotela Inos Mawete otiki Inos bango tout bandeko na ngai. Moi je faisais toujours dire nga nazala fan na mutu te. Moi j'aime de la bonne musique. Donc napesaka force ba artiste mboka nyonso tout. Soki lelo Tigre ye moko aza wana leader ya ba Griffe. Soki yo moko Mawete leader ya ba Sona za wana, c'est le Congo qui gagne. Bango nyonso bazobeta pona mboka pona bendele ko ya te. Donc bango tout bao mérité kopesa bango ba force. Tokoti kotelema wate to tombola Mawete to kitisa Innocent ya to kitisa Mawete to tombola Innocent te. Bandeko na ngai c'est un peu ça. Alors bango tout ba artiste mboka il faut bango tout tozopesa bango force. Na système à 50%, 50%. Mais ce qui a ma bezali tokoyo loba. Pona biloko oyo yoroba oti loba yoro swag. C'est tout à fait normal. C'est ça même la réalité des choses. Je me rappelle, c'était une fois Inosbi aleka ki na internet na média lobaki que yetango abando yemba bages Mawete abando tala na écran c'est na lelo baza bango tout na game. C'est vrai. Tango Innocent zali na écran des Mawete abando tala Innocent. Oui, exactement. Mutuna mutu asanata na ye. Bandeko na ngai. C'est tout à fait normal, c'est vrai. Mawete abando tala Innocent na télévision. C'est comme Inosbi abando tala Felipo pa na télévision, mais lelo bazango tout na game. Lelo Inosbi azobeta kala mingi te na Paris Grand Arena. Ma Felipo bazobeta na Stade de France, bango tout na mboka moko, bango tout baza ba artiste, bango tout bazo yemba, bango tout bamikuti na génération moko ya musique yo bazo yemba. Bandeko na ngai, c'est un peu ça. Alors, eloko nga na lingi loba na concernant nani réaction ya robot, eloko nga na koloba na ko contredire yete eza nini mutu na mutu aza na étoile na ye. Donc nzambe soki alingi apambola mutu, il fallait plutôt Zambe soki alingi apambola moto afungola kaka nzela. Donc ce que le lot Mawete c'est grâce à Vodacom best of the best. Donc eza tout ya nzambo afungola ki porka toyeba Mawete. Donc ce qui Vodacom best of the best on ezala kité na mboka na biso tolinga ki kaka toyeba ye. Boso comprendre moi moké. Donc c'est un peu ça, eza étoile na ye. Il fallait qu'à briller. Il fallait qu'à briller. Na ndenge nyonso jusqu'à ce que toyeba Gias Mawete. Boso comprendre bandeko na ngai. Alors na contredire te yoro soir na contredire te maloba na ye loko alobi c'est vrai mais il faut boyeba rapeke mutu na mutu asa na étoile na ye. Donc c'est un peu ça. Eza étoile na ye nde briller, étoile na ye nde sa lelo Gias Mawete puis kosala ke eleka pe awa. Bandeko na ngai c'est un peu ça, topesa bango force. Olie to ya ko na ba internet ko comparer bango e Mati Ekiti. Kaka ndenge Inosbi aza na concert na ye. Nde air ya kosomba ba billet soki ba billetterie fongwami mbala moko tosala ba sold out soki vraiment tolingi bango. Olie ko ya ko comparer bango tosomba ba billet sold out wana nde kosala ba kosepela. Bozo comprendre bandeko na ngai. Bango ngala lingaka te bato bayaka ko comparer ba artiste en mboka na biso. C'est comme ngala banalo à chaque fois qu'ils a ba perte à temps. Era comparer bango eza air ya kosomba musique na bango kopesa bango force oleki na internet si yoko lingi o comparer oyo aliki mususu pesa ye kaka force ke na lingaka musala na yo kosala ye bien ke koya ko comparer parce que ye moko koki obuleki ko comparer ko tambola ye na système ya kokitisa mususu et kosala ye bien mais ozo créer des base na base yango. Donc pour ne pas créer ba base wana c'est mieux opesi force. C'est un peu ça, c'est si simple bandeko nanga s'il vous plaît. Tout ce qui a comparé l'artiste en Mboka. Bango tout basa la fierté en Mboka, c'est le Congo qui gagne. Voilà bandeko nanga na lingaka kaka ndenge tozo sala ba partage bino pe bozo réagir.
pour réagir na réaction oyo ya Yoro Swag. Na lingi na yoka bino pe aske loko c'est vraiment bino pe boza d'accord. Boza d'accord na réaction ya Yoro Swag, Yoro Boutique oyo a réagir na dossier ba origine ya musique ya Inos Bina Gaz Mawete. Boza d'accord ndenge asali eloko nga na pesi ya vie na ngai. Selon la vie na ngai ko comparer bango eza vraiment eloko ya bien te. Vaut mieux ko pesa bango force. C'est simple. Quand ndenge Gaz Mawete par le bika la mingi tazo tia date. Ba murmure de juste sur internet qui a zobe akobeta ça de martyr. Donc ce qui est salami qui est comme a bongo et ko sala biso bien vraiment makasi. Gaz Mawete yemoko mokonzi ya basone. Voilà bandeko na nga, si c'est toute la première fois tout comme balana ya liboso ya kolanda chaîne abiso Inesene officiel, je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement et que ça la biso bien un système moko ya propre bobo sans répéter, ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai dit toujours dit malama ngonga notification ça la à chaque fois Inesene officiel au bando pays wa vidéo est-ce que vous allez notifier. Voilà to comme na suka. Merci encore une fois bino bolanda biso bino vous êtes fidèles na chaîne abiso toujours crochet. Tolinga bino mingi makasi. Comme je vous ai toujours dit, bande konangai, bye et surtout à la prochaine. Ciao.